Boulamouka Bayindo, ils allaient émission où il a Sarabino comme un peuple noir, hein, à se démarquer sur tous les plans. Ils allaient à titre Pambate, ils allaient à titre Otolaxabino, comment Motomouindou a coqué qu'on se démarquer sur tous les plans. Parce qu'il faut qu'il y ait trois pouvoirs. Mais il y a trois pouvoirs, ça apparaît quand on a pouvoir au Italie politique. Ok, il y a la divinité, il y a aussi le pouvoir scientifique. Si vous me voyez ici, les lobes la Mukabayi nous est visiter, miser, il y a moins na moko ou à valoriser à paix. Donc il y a mouta ou à valoriser à paix. Fumukimbango sur le plan scientifique. Alors les lots beaucoup découvrir, je pense que besoin mon anana katia miser, hein? Beaucoup découvrir na boina kotanga kombo na esiko beaucoup découvrir kala mingite na bola moka bayindo parce que atolobaki moyindo il faut alamuka akolamuka na nini kaka na pouvoir politique te kaka na divinité te même sur le plan scientifique moto moyindo pa koko lamuka yango beaucoup découvrir mbuta na bombi na kombo na e alors bo découvrir boyoka ndenge tokosolane pona mometali le pouvoir scientifique qui en fumokimbangu diantongono. Je pense que Naibisaki Binoto Okuta, Naimo Kombuta, c'était une surprise. Yemoro a se présenter parce que ce qu'il fait, en tout cas, c'est formidable. Particularité Naiko Okuta, Namo Awa, n'a misé belé, tout valoriser, kaka oya occidentaux. Et n'a découvrir, soit na yebi pas c'est manelo ba mfumokimbangu, on a trois pouvoirs, pouvoir divin, scientifique, na spirituel, pouvoir spirituel. Ndesko mbuta na boina ko ba kombo na ende na kepese mbote mbuta loanga mbote na lobi kombo na lobi na ko senga lisusu o lobela bato to ba ona na www.mbotestv.com. Ouais, mbote na balandi baso mbote na bino équipe mobimba ngai nazali mbuta lohanga konga Jospin o nazali directeur général du centre de recherche d'art Kimbangu et artiste visuel. Artiste visuel, c'est-à-dire généraliser la branche de domaine sur l'art tel que art plastique. Art plastique, ça va œuvre d'art, céramique, peinture, sculpture, et puis musique et cinéma, toujours côté à la recherche, approfondir aussi la recherche pour faire évoluer mon kilalelo. Et nous avons sur le côté architecture. Donc dans l'ensemble, nous avons un côté artiste visuel. Et nous avons sur ce mot, il y a Thomas, il y a Marine Fondation, où ils ont des grandes sculptures internationales. Nous avons comparé avec l'UNESCO, la CIOF, où nous avons le ministre de l'éducation, où nous avons la promotion, et qui, moi, déjà. Voilà, puis responsable il y a misé le ranga où vous pouvez visiter na kati ya maisha park. Particularité moi qu'on a moins na kati awa et ça vraiment formidable mais et là on a craint des années. Vous savez quand vous parlez de Kimbangu, on a ça descendre Kimbangu. Je pense que vous valorisez pouvoir scientifique en fumo Kimbangu parce que belé ba mi c'est ton spiritualité et boina politique. Donc ce qu'on a ko na ko est-ce que Ouzouaka vraiment va marcher comme il faut pour bakimbangisme to baba mfumo kimbango bamona kaneti kindoki est-ce que ndimo tomwa na identité wana Ouzouaka pena ba marcher ke ba obanga te na mutozo kwa na e na olobela omoni bokoko ya culture hein émission zo sala to auto olobela lelo culture ya li bokoko ouais ba mukili ya ba occident ba ali na culture na bango ba asiatique ba ali na culture na bango biso ba africain to na culture na biso malheureusement ba culture mususu ba valeur mususu to bungisa quand on lobeli art kimbangu ezo lobaka te ya église kimbangiste to ya ba église ezo lobela bokoko ya tata kimbangu to ya Afrika mais ezo lobela l'humanité parce que papa c'est moi kimbangu ndenge uti na trois pouvoirs pouvoir scientifique divine na pouvoir politique na pouvoir scientifique c'est la culture oyo ko tambusa mokili parce que tant beaucoup mi indépendant beaucoup mi ko créer bino moko bomi ko sala ba architecture na lolenge ya design ya mboka na bino to ba motif
bokomi koyeba lolenge nini ya kosala ba invention, bokomi koyeba ndenge ya kose dépendre, bokoma na économie na mio ekoma makasi, botandela moto loboko te, bosala bilanga, bosala tout, et bobatela kite mboka nde babengaka ngo ke pays ekomi évoluer to développer. Nde bakoma otanga bino parmi ba G7 ndenge ya rappeler bokoma na G8. Ndenge lelo bamboka mikili mingi etombwa biba bosala ba usine parce que bokomi développement la bino spirituellement et puis ekei na matériel, donc liaison spirituelle. Mais lokola ngai nazali na mboka Congo, na zingami na ba Congolais, na zingami na bandeko ndenge otuni wana. Ezalaka mwa pasi parce que ozomona bato babungisa ya culture bokoko na bango. Yango tozo lité. Babungisa be bayiba. Non, koyiba eza eloko mususu. Okay. Kobungisa eza eloko mususu. Mindele tango baaki ko immigrer na Congo, na Afrique plutôt ba apprendre ba kei, ba développer ba ko zonga pour la colonisation. Ba yiba ki quelques biloko ba ko yiba. Po ba kene ko modifier culture na biso ba ela biso lelo. Mais biso moko sikoyo to bungisa, c'est-à-dire na volonté na ngai na komi ko to sa mama muninga te que lo bami na culture Afrique que maman no so ali maman un exemple mo typique na ko pesa. Donc to bungisa parce que rien n'empêche que ba noir bazali na ko tengela yo koko na ngai mon ko papa na nga konga zaki collectionneur d'art. C'est ba africain te, bazaki ba noir te, bazaki ba noir mais bandaki ko s'intéresser na mambo art ya culture. Là, si tozali na maisha park ezali esika maman mado enkene azali noir azali c'est aza femme africain mais comment ko autoriser biloko boye art mbango ezala kati ya lopango na eto ya concessionnaire parce que ayebi mambo art donc ça dit to bungisa alors poto zonga na bokoko na biso poto zonga na l'indépendance spirituelle au papa Simon Kimbango lobelaki poto komanda ko apprendre ba valeurs culturelles na biso ndoko mona toi na mboka monene mais tozwe ba monene na mboka na biso te monene na mboka ezaka ba matière te diamant cobalt to batanga quand ezaka support mais si vous avez un diamant boyebi moya ko tailler en monter boko tailler en Afrique du Sud boko tailler en Vex mais soki bino moko boyebi ko sala ngo bo tia ba raffinerie ana parce que ezali culture pe bo apprendre bo komi ko memela mboka ba solution neti to lobela likambo mboka ko nga mboka monene. Mais ministère de la culture, le seul ministère où ils allaient abandonner puis négliger. Oh, il n'y a même pas qu'on identifie les artistes. Dans le ministère de la culture, au tala, bateau, sala, kisi abokoko, tradi, praticien, bazali, bateau, beta folklorique, bateau, la musique classique, artiste plasticien, bateau, la cinéma, bateau, ils allaient co-engager, co-généraliser, domaine nyonso ya mboka. So ce qui ministère on a batiango kaka à part dans les lokola on dirait ezisakate moi pe ba ministère mususu ani évoluer donc on a Congo to umeli meto tourna kaka tout autorité ko fêter cinquantenaire to présenter ki nini ya malonga ça le côté tikalate ya malonga to présenter nini ya malonga ya kolobake o congolais a inventé congolais a sali mais biso soki tozwa ki initiative ya kosala boezali vision ya papa Simon Kimbango ndenga lobaki mikoleko ya ba kimbangisi c'est-à-dire ba africain ba congolais po ba comprendre ba ko sala musée ba otonga musée Simon Kimbango et puis ko sala centre de recherche de yango sko bandengo mais eloko ezo elekelanga na mboka na biso ezani na compléter une comme ça répondre na pikaka na mutuna pourquoi aujourd'hui idée pour valoriser notre culture sur le plan ya art ngato na kocha na mais wow pourquoi na eu idée parce que vous en négligez aujourd'hui makaka souffrance nazalaki visiter et pas ya papa Simon Kimbango ngai na mystère moko ya bomoni centre de recherche là na tia loranga mais na tia Kimbango pourquoi nande ko mona kolota papa Simon ko mona eboye depuis bo mwana nanga ah bon ba mystère wana nde singaka papa na biso encadrenga parce que biso to ali bana oto botami maman nde ko botate et puis papa lokolo azalaki ko travailler na maréchal Mobutu asengaka na mama kende kamba basi ale libondeli azwazeni mama na biso azwizeni na botinga yo alors na bo mwana na ngana ndeko kola ko mona papa Simon Kimbango alors papa intonaki ete nazwaki encadrement bon na kimukolo boye na keba événement wana na komi déjà artiste mais partout zozo kende mindele ba otu na soko yebi Simon Kimbango no enganga moko boye baloba na mboka na biso no
des salaka retour nanga bon moto pe na lota ke na ke quand même une kamba ngona ke ngomona ezali endroit moko saint le ba Vatican ezali pona ba catholique mais islam eza pona mec pona ba islam pourquoi bisoté kokoma na nkamba nde nakutana asko na papa Simon Kimbangu kianga ni busolo nga benga sa divinité ya voilà quand papa Simon Kimbangu kianga na mbinga abani ko expliquer ngai makambo même on a yebaki te abiyo o sala na biso mission ezali ko tambwisa sango à travers art okokende mikili na mikili okoleka na ba parlement kolia na ba roi na ba président monde ko expliquer bango Afrique pe vision papa Simon Kimbangu et ça de ma et ça la 2010 est commis voilà na yo créé puis nazali koloba moi parcours ndenge papa Simon aloba ina na kamba na kinaki na Moyen-Orient bayambaki nga na roi na Dubai roi Mohamed na kina Abu Dhabi na Qatar na zongi na kia parlement sud-africain na artiste ya mona sala ki exposition solo kuna na parlement sud-africain tant parlement est siégé c'est que ba kondi ba toma ba alaki président Zuma a quitté mais vice-premier ministre ayambaki nga na PC cadeau ya papa Simon Kimbangu. Donc en d'autres en quelque sorte na moni ba église ndenge za na église ya ba benga ngo prophétie un pasteur a prophétisé pour ekokisami sikoyo omoni te kimbala moko mutu na ngape comme na bulano maskoyo pourquoi appeler Mfumu Kimbangu Ndoki qu'est-ce qui a fait que ba benga lelo Kimbangu ya tunguna azandoki mais ezali roi Léopold Obi moto bato bozo kende pa na bango baza na nzambe na bango bayebi bokoko na bango bana tu bwana yo prendre bonté bokende omimela bango lokuta bible ezali mokanda ya mindele te lelo tokokonge yango bible ali mokanda oyo ba noir bakoko na biso Moïse azala noir Jésus azala noir Adam et Ève azala noir nani tangela nga moko bazala mindele à part apôtre Paul yazala ki romain hein tout batikali bazala ba noir preuve ande ba tomanyoso ya kolo Yesu bakufa wapi misu bakufa na Ethiopie et pas na biso misu bakufa na ba Asie et tout consort tengenge ba panzana ki kokende yango terre ya Jésus tango azalaki égyptien tango azongaki na mabele ya bapaya omoni ke ba telemelaka royauté na yeto bokonjo ba na kobenga et au moment na opesa exemple moko typique film moko o ba bengaka ya Emile o ba américain ba salaka ba ka kotika likaku moko na mokili ya Congo Zaire à l'époque ba bombarder avion wana ba ba Swahili ba ki ko trouver nini na Congo na mine ya roi Salomon babi ke mine ya roi Salomon puis mine ya roi Salomon tango exposé ba diamé bimi ba tiki likaku wana ba kenanga na diamant moko ballon d'air évolue ba rotela na Google ngam na saki film sont des américains et c'est mondial la cause. Donc ça dit mine roi Salomon c'est que roi Salomon est noir. Donc roi Salomon batouana tout bon mona ki boka na ba histoire ba noir. Et puis Afrique ezaka na forme ya boye mais ezaka ndenge ezaka wana teni na kanti batia. Ezaka na sens ya boye. Donc biso tozaka likolo bato muso na bakanasi. Wana surtout ezali makambo ba bongola mais au moni ke na culture tant au musée aux autres ngama na triomphal musée national ya Congo aussi là ceux qui bantoma ya mboka ba tie moyen ba biloko ani vous allez exposer na ba œuvre na biso mindele ba yiba ndenge tolobaki liboso faut zonga afin que on a musée Simon Kimbangu go tia ba biloko en live po bato ba yiba histoire bokoko place ba wuti na place où bazali. Donc au moni ceux qui déjà na limbo libongo nazola sabino comment que papa Simon Kimbangu Mfumu Kimbangu babenye na kombo belé c'est normal pas ali éléphant voilà mutu na mutu amona kanzambe na angle na Kimbangu wa mutu te aza prophète te ya ba za mtumo un tumo c'est un envoyé à nani ezaki mambo ezaki codé alobi na ba mindele boy sanga junga na okufa oto yebite muntu ayebika jour okufa za nzambe adosonga na sino seka na nzambe jour akokufa alobi kenga na utika nzoto esprit na nge bozala ami beti tampan alali lisu mo akokanga moko ta ndenge bozu na tableau wana na tamboli na mikili belé na moni ba musée belé na moni toujours et lolu comme sanga na Moyen-Orient na kokuta ba photo ya Mfumu Kimbangu ya 12 ans na 1950 na mboka na biso moko ba photo kutu toza ko eniye na mboka na biso binzambi bebo bato ba ko zo avion ba okena ba Tel Aviv na ba Israël au place le côté etikala place temple Lucifer et Rotongama pour ba que les visites soit disons place
Voilà, on prédire ou bien on prophétiser. Na prédire te na lobby likambo za réel na monde lelo so boté na internet so boké visite bo mona temple o esenga ki tongama Donald Trump bo mona ka kende na mwana na famille na ye ko kende ko tia pierre pour na temple à Lucifer ezali kambo bomba te papa pédophilie lelo ezana mangombe belé na ba Vatican na ba neza mama bomba bakangi combien ba évêque et tout consort exact donc voilà na culture na solo ba représente la culture papa na kati ya culture biso sengi to tombola bokoko na biso ba indo bokoko na biso ezo permettre net nga na sali beza azar tezali ba vision nga na zo de pa ya papa si boki ba na biso mambo ya biso nga o sala boy na moni yango soki na opeso actualité ya art kimbango poto chité o mona ke opesa biso actualité wana tangu nabimi ministre ya éducation en Afrique ya Marine Fondation installation ya Marine Fondation ezo salama le 20 février na Abidjan. Toka osango na Congo vi tozaki na maponami kopona mokonza mboka lwa mokonza mboka bimi je crois ekoya pe awa nde président Ouattara alobi no ezali kotombola bana Afrika lokola nga pe na mboka na ngai moko abimi nga na osasa congrès ya Marine Fondation. Batindeli nga invitation na présidence nazo kende ko sala exposition pour na ko expliquer papa Kimbangu na Abidjan s'il vous plaît le 20. Je crois au sein la bonne illustration à salle. Mais je pense que c'est là pendant compléter qui nous sala kaka promotion à papa Kimbangu to mo qui ne relaxande fumo Kimbangu ndenga loba qui parmi les trois pouvoirs parce que les Congolais aujourd'hui batu bazo bima divinité oh nini nzokande pouvoir scientifique pe ezali. Mais Papa Simon Kimbangu ba osa la promotion a été passé inda sa la promotion à bato ngala oki ndeko loba oya loba pe omoni tango to sololi na président Ouattara ayibisinga lobi ngala zali moko ya bana ya Papa Kimbangu ya ona ndimi événement bolanda pe déclaration étant na ozonga na ba image na ba japonais bato ya Europe et tout mais comment bato wana ba comprendre Papa Kimbangu ba lobi que Kimbangu azali cœur ya Afrique ezali espoir ya monde départ dans les na Congo mais biso moko tozo comprendre yango te pourquoi ben soki lelo yo na okende kozana bato mwana pona kolobela likambo ya Papa Kimbangu pe ko débattre et puis ba sala installation c'est que makambo Papa Kimbangu ayi senge au sala maison sala et puis initiative ya osala musée oyo ezali ba initiative na ye ngala zali c'est même ce que bilo on a toujours ça même par rapport à cérémonie la ndinga moto to ezali loba oyo ba déclencher ba rêve oyo joie ya monesco comme komela ezalaki na moi Papa Simon Kimbangu kiangani sa divinité lobi boko tisi na muzole Kilongo na koti na Kilongo kasi fumu Kimbangu Papa Kimbangu kombo nyoso ba benga kai nga benga ki grand busola kasi busola ali et puis oyo lekai na kati kunda ngamo na yebi ko bimana na muzole ki ya tilelo nga nazali artiste oyo natangi académie des beaux-arts et loko nga nasali archéologie nasali conservation na restauration na Égypte et puis na classe été loa natangeli na zui diplôme na ngai na biochimie mais ko sala art na sala peinture beaucoup tinga na sala sculpture musique cinéma na participé déjà dans 5 films et na makomi ya ba bouquin auto koma ezali toujours ba imagination to ba don au Papa Simon Kimbangu pesinga parce que na ndako mona na songe donc na réaliser ba œuvre oyo Papa Simon Kimbangu la kisinga na réaliser voilà donc ezali biloko te ke na composer na mayele nanga to na manière nanga mais et que coïncider siko na bato yo ba kende ko tangela yango ba doctorat ba silisi et ya likolo ba et différence on est que salama et ngai batinga na Marine Fondation comme que na tambusa éducation Afrique na côté art et ça mukumba ya monene parce qu'il faut collaborer na bantoma nyonso ya Afrique o baza na ba domaine ya art to ya culture OK culture nde tozo bunda na Afrique et vanda pour lobi lokumu ya Congo Engela. Ok. Tevezata Mombuta, tu es bien que le 20 février, ok, représenté, moi, na Kimbangu, il y a Tongono. Moi, na Congo. Moi, na Congo, les sous. Mais quand on parle de Kimbangu, on voit Congo, même Afrique, mon bima. Donc, origine des années A, parce que moi, si je peux parler, na wala mon Congo, et que vous avez ce petit tapo Tevezata, na sepeli, mingi goyambo na émission na ngai, et mingi, na kotiko loka loba moko okoyebisa nana mutuna mona tuna vana tiko loba tulandaka je pense que vous apprenez lokola ngai
na bana obabimi balobela kimbango bakoti brutalité bakoti si muzoberi pour na mfumo kimbango. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Pourquoi je pose cette question? Parce que ngana sana ke mission na yambaka ba peine franchement n'importe quoi. Il y a même des gens au bazouaka bazu kombo na ngaba bimisa wanenga mabe. Mais moi na kimbango. Alors président Mukonzambo ka shwa bimaki na koloba ekolo te balba ko fonki ba balba ki bo batu bo ba ko pouvoir. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Na batu ba continuer toujours aux na confusion, il y a culture to religion bo kita na biso. Papa Simon Kimbangu atikala otanga bikola bato ba ODG Komote. Politique, scientifique, divine, ils ont trois pouvoirs au Papa Simon Kimbangu. Lelo oyo bato bakomi ko commercialiser kombo ya Papa Kimbangu, Kimbangu Diamba, Kimbangu Lipa, Kimbangu Boy, Kimbangu. Na 1921 na Mbanja Sanda. Papa le 10 septembre, Papa Kimbangu akomaki moi makanisi na ye. Alobaki mikolo koya ba jeune bako bima boy ko salama boy yango tozomona. Tango mokonzi bwa koya akoni peuple ko linga ete tout comme ça et puis to koleka na période ya molai. Pona mutu mwindu to congolais a attendre maturité spirituelle. Bato ba benga ba na maturité spirituelle. Donc to comme la maturité spirituelle wana congolais akomi ko sala ba téléphone ya yemoko akomi ko exploiter yemoko mboko ko za kitoko. Nde wana sikoyo roi divin akwa ko instaurer sikoyo système ya politique ya Papa Kimbangu pour la conduite na sainteté. Mais ce que je veux que oyebi zino ça va téléphone. Exact. Est-ce que oyebi zino ça va battre et c'est que na comité batuno ba komi na maturité spirituelle te. Yango zo ba bloc wana. Ko ça la religion na koloba premier président, deuxième président, troisième président, quatrième président, au cinquième président tanga maité ezali na musuni. Langage spirituel ba comparango na ki musunité. Parce que président Tshisekedi ndenga koti wana. Après 5 ans, Antoine n'est pas Roya, Elisa Roya, Fisson Roya, Boloba qui est comme 10e président, 20e. Et Zali n'a mot codé. Donc, langage spirituel, ceux qui bandent va contacter, peut-être ils ont TV non bizangonga, ou bien ceux qui t'aiment, on a tout ça là spécial pour tout limbo la malamu, et Zali spirituellement, le connaît l'Obama. Alors, quand tu la écolo, quand tu la moto, et Zali mutu azali na maturité spirituelle mutu akoli a comprendre que langage au Papa Simon lobi na Mbanja Sanda na lobi le 10 septembre 1921 mais lelo to mona biloko wana c'est que ezali a solo to comprendre source kamba ezali ezala makambo ebele bato bako kende ko visiter bako ko kende sur place ko kala minute biso to kende nayo na bokasi nayo siko ya nzambe bato ebele omoni na yamba ka bamfumu lelo pena na yambi jeune ngolanga ope atelemi nga atelema na nzela biliya na loba na chango même na prière na lingala nga na telema et na invité soko profiter parce que tout qui peut le contact soko profiter bateau ba kolando à travers cette émission on peut sa numéro no ya WhatsApp on peut sa peut-être place ba ko découvrir pe ba arnayo et que ça la peut bien ba profiter pe l'enseignement aux anos surtout ça déjà parce qu'on bien ma déjà prévenir déjà fait. Est-ce que Art Kimbangu te créer en gros pour former les jeunes, pour former l'humanité. Na www.artkimbangu.com et puis www.marinef.org sur Betty Bar Laurent Jospin, mon allié nanga. WhatsApp ezali plus 243 81 28 95 891 wana numéro eza WhatsApp. Si ba komi ba ko benga soki temps ezali to yanola mais to si la vana yanola pour to zana pour ko servir peuple tant ba tion toma ya critique c'est-à-dire ozali moumbo ya kolakisa bato to former bana gratuit misé Laurent ngizana maisha park na royal à face ya hôtel de gouvernement soko yewani fungwa maka de 7h30 à 16h30 bato ba ko ya ba livre ba buku ezali omona buku yo mbuta Adrien komaki ya Papa Kimbangu batoma ba livre na mindele ndeko tango comparer au mona le côté ali wapi bosolo ezali wapi ngelo na osenga jeunesse batika dissension to yekola Papa Simon baki bana nyonso bola na ngai bo ba jeune bozonga mokilo alobi binu ndi botambusa bokende ko yekola Seigneur Rochero Tabulei ango ko beta Olympia
aya koluka papa diangenda Johnny Walda lobi noir mort ko betole pourquoi était papa diangenda bonne insulte akotisi veiller bakimbangi na ba congolais nyonso to sambela pona mwana biso tabula yosho tabula yakina roche wazo beta na Olympia awa na centre d'accueil veiller asala histoire à Olympia boyebi et puis retour ya tabula alobi nzembo yo Congo avenir Congo bana bazali koyekola Congo bakobikisa yo tozo yekola ngana yekoli yo yekoli media yango ya mbinga soko ozaki na media te ozaki ivoirien kuluna onga ko ya poser nga ba question te ngai na yekoli tozo sala architecture to la sabana to transmettre savoir donc ça dit to yekola mutu nyonso za politicien te chacun a son domaine olona kabidanga yeba ndeni no ko olona police ki bansete mobima oyebi ndeni bakata suki yeba ndeni ko kata malamu donc chacun a quoi na inde to développer mboka oyo eza ndeni hymne national biso le baka plus beau qu'avant. Okay. Merci beaucoup Mbouta. Je pense que APC numéro 1, ce qui peut critiquer, il est là. Il est là. Donc c'est un homme, il sait comment se gérer. Donc il ne peut pas te critiquer. Mais il a dit quelque chose de très important. À l'objet que non, tout le monde confond na ba prophétie, tout na bo kitano, tout na nzela ya mfumo kimba. Et puis ici, cause à la Bretagne, et puis ici le Kouta, et puis ici qu'on a de la Riboumounaou. Donc, créer pour Congo et Kende, il faut se dire que le plus beau qu'avant. Je pense que Bolandi de Tosololina, Moko, Yabane, Mfumokimbango, Mbuta Joseph Loranga, Yende, Asimba Mibongo, Namambotali, pouvoir scientifique. Donc, quant à moi, je vous dis merci. Vous allez toujours coacher branché na www.botestv.com toke na YouTube vous tapez BotestV vous s'abonner et que ça la paie pour la recherche c'est nulle part c'est seulement ici à BotestV. Donc je pense que Bolandi gêne il veut pas de polémiques concernant Fumokimbango. Fumokimbango alinga polémique Fumokimbango alingi de kisalo aprona pe tribalisme te à loba pété que non écolobo a signifié que écolobo que pouvoir. Je pense que Bolandi gêne lokolanga ngana média yena art donc on est vraiment ensemble a PCP numéro ne bino ba ebo critikaka Mbuta PC numéro na je pense que yanga kutu ezalaka déjà wana je suis là pour vous servir na kepesa mbote na bana ya Mfumukimbangu ya Ntungunwa Koko Matiki ya Ntungunwa et dans Totila disons Koko Matiki ya Totila kuna na Londres ozali Mbuta Jefferson Mundonga je pense que omoni yo moko yoki tokutani to sololi donc il y a pas à dire et donc na keko pesa pe mbote na yangai papa le big manager Ado Panzo mfumo wa Kongo mwana mfumo Kimbangu na président Edi Diswembe Bangudi mama Elise Diswembe Mpilo na kiko pesa pe mama Denise Nkumbu na Allemagne mbote président Edi na États-Unis mama Elise Diswembe Mpilo na États-Unis Ado Panzo mfumo wa Kongo mwana mfumo Kimbangu na États-Unis donc bino tout et mon ami personnel Papi Bata na Chicago na kepesa pe mbote bongo na les playboys de Paris Papi Mukoni c'est là qu'on l'entendait yango bolamuka bayindo tozaka rapona ko sala bino pour découvrir qui est Fumokimbangu ya Ntungunwa. Quant à moi je vous dis bye bo s'abonner na BotestV et ceux qui bon mona nga bo pesa merci na Kisha Pindie tozalaka ne corta babi les réalisateurs azalaka toujours plus haut Denis Bouene babi wana motema et la coordination yanga moko na le big manager mfumo Kongo mwana mfumo Kimbangu à suivre.